Débat na biso mokona lelo, une seule thématique, tozali nango, dialogue, pression, ezali kouta de partout. Est-ce que ekosalema? C'est la question que nous sommes en train de nous poser. Ezali soko leki na gauche, mbutatuni yo question. Yango ndeko, makambo ezali kosalema boy. Est-ce que tozokende penza? Lobi en souba temisi ba lobi en tout cas na makambo tozokende. Le dialogue est commis vraiment obligatoire. Mais est-ce que ils allaient pendant l'entendement, il y a bailli politique, il y a Congo, nde yango togoleka na kosolo na bandeko bazali na ngai na plateau, il y a liboso Dani Sindani, oyo ADD Congo, parti après Sepenge, atini na tongo ya lelo, Dani Sindani, mbote na mwana mboka. Mbote ndeko na ngai, mbote na ba Kongomani bazali kolanda biso, na pisipe kulutu na ngai, René Mbote. Merci pour l'invitation. Nayo, pe nazali kobenga ba Congolais banso pour se présenter na mokolo ya dimanche. Oyo le 25 janvier 2026, wapi président national ya ADD Congo Sepenge azali kosala rentrée politique. Na biso molulu ezali wana bobe tozali kobele la bandeko banso ba bazana ba fédération différentes. Lokola ngai nazali président fédéral ya Funa, nazali kobenga bana ya Funa banso bazala présent mokolo ya dimanche, pe bana ya Changu, Mowamba pe Lukunga to se manifester. Pour être président Prince Penge a outi na tournoi na ye na niveau ya Europe azonga ki awa pe ba actualité politique. Les enjeux de l'ère ezali ebele oya ko ramasser a repé sa position na biso tant qu'AD de Congo pe position ya coalition Lamuka tant qu'aza porte-parole pe vice-président. Merci Dani Sindani, président fédéral hein? Ya ADD Congo. Oui, Funa. Funa. OK. Allez. Toyamba epekala. René Bonganga, président les Bembistes. Bonne année hein? Bonne année Dani. Merci bonne beaucoup. Année. Merci beaucoup. Bonne année mon amboka René Bonganga. Bonne année, mon Panzi Sango. Merci pour l'invitation. Bonne année aussi à nos techniciens. Bonne année aussi à l'initiateur et à la chaîne. Bonne année à Babembiste. Bonne année à Congolais. Je pense que pour l'intérêt de la République, le débat est cause à la République. Merci Mingi, moi René Bonganga. Allez, comme d'habitude, toujours bandana nous avons élément zéro. Élément zéro, nous sommes à Kinshasa. On ne va pas kufanda penza kimia mwana mboka René Bonganga nayebi ke na Changu bandeko na pe bazali kotungisa na makambo Kinshasa ezali kotambolela na transport mbula soki beti yo penza toyebi 2023 batwatila kio muteme bele atako signer ça ki yo yendengeli kelaki mais vous portez quand même bango na motema na ba difficulté auto sali ko connaître biso nyonso na kati ya Kinshasa. Merci beaucoup mon Panzi Sango. Je pense que qu'on dit m'a servir la population par congolais dans vocation. Nazala éli ou pas. C'est un engagement on a eu vis-à-vis na conscience na ngai. C'est un engagement on a eu vis-à-vis na Zambie na ko abandona kayango jamais. Parce que au lobby ango Changu ezali district na kati ba district nyonso na Kinshasa. Mais précieux ezali que bato bazomona que Changu ezali lokola sous district. Or Changu ezali district moko très stratégique. Pourquoi et comment? Bapayo bazali ko uta libanda bazali ko identifier Congo à travers Changu. Parce que sorti tout comme entré na bango bazo tika na ba pression bazomona Changu. Et il faut une attention particulière dans le district de Changu. Ce qui est Changu, c'est l'image de Mabé na Bapaya, l'image de Congo, et de Libanda Mabé. Ce qui est Changu, c'est l'image de Malamu na Bapaya, l'image de Congo, et de Malamu na Bapaya. Il faut tenir compte de Yango. Nazali na union sacrée c'est l'union pour la Bolamu na Congolais, et non pour la souffrir les Congolais. Situation tozali ko traverser na Congo mobimba et en particulier na Kinshasa ezali ko ekiete mingi uti ko loba yango embouteillage ezali ebele c'est dit à quoi nayebi que
ba autorité urbaine bien hôtel de ville les alaka na bateau balandaka pe ba émission parce que à travers ba émission ba ko ozoape conseil. Ce n'est pas mauvais que lasser ba travaux bazali ko ça. Mais conseil, observation nga bonganga na mona ki bazala ki conseiller mabe. Pourquoi et comment? Ba lasser ba travaux nyonso à la fois. Et puis ba yeba ke ko sila no kité. Il fallait pas banda na koluka ba voix où ezali prioritaire. Ba kotala par exemple Tchangu pona koya ville ou un aéroport bazali na combien de voix? Priorité nini to ko pesa? Parce que tango bozali ko boucher banzelo bozali ko sala, il faut prévenir oyo ba bengaka ba voie de contournement. Que ce qui est sala boy bonabo. Et c'est ce qui pose un problème sérieux na ba mbuteza à ville Kinshasa. Soko moni ba chantier zali presque na ba coin nyonso na ba avenue nyonso ça ko tenir compte ya ko tika ba voie ba contournement. C'est ce qui pose un problème. Donc il fallait pas dans la priorité, tu mandi koto to fungoli o soko sili to kangyo e bonabo. Mais ko sala mbala moko ça pose un problème très sérieux. O ezali presque source ba difficulté ya ba embouteillage interminable o to zali ko vivre ngo sikoyo. Au moins ba badi ngo moi tout le bazonga sima ezalité même bala sima bazoma ndenge bakoko sala. En dehors de ça aussi je sais aussi que depuis mon amboka j'ai perdu batema likolo pour défendre l'écolo bato to benga ka poison rwandais batiraka mingo boulet rouge ba balle réelle sur yé à salibo ça qu'on définit clairement qui fait quoi, qui est à la base de ceci ou de cela. L'embouteillage n'a rien à voir avec le ministre de la Transport. Embouteillage d'abord, et là, les bosso, ils ont dit déficit, il y a voirie na biso. Tout ça, il y a banzelate. Et je ne pense pas, mon salut est allé banzela, ils allaient appartenir au ministère de la Transport. Au Congolais, il y a d'abord Yangoana. Pour avoir la différence. Donc, ce qui, du boulou et Boukani, et Zabemba. Ce qui terrassé et tondi et Zalibemba. Donc, c'est comme si le gouvernement, le ministre, Mokoka, comme on a Bemba. C'est pas ça pour nous, ou comment. Et pas tout le monde peut pas y aller. Mais tout cas, nous sommes les autres tambons à Kinshasa. Où ils allaient à moins de 20 tonnes. Ils allaient dépendre du ministère central et à transporter. Ils allaient dépendre de l'autorité urbaine à la ville à Kinshasa. Et donc, ils allaient à moto, à voiture, à taxi, à dessin et tout ça. Où ils allaient moins de 20 tonnes. Ils sont dépendent de l'autorité à Kinshasa et non la ministre et la transport national. Donc c'est tout à fait important. Tout ça moi éclairage pour la TVK Ganga, Bemba et tout ça pour éviter l'attribution des bandits wapi suki wapi. Merci. Tokolo banete naufrage par-ci par-là na ba converse tout ça. Batu bazo ganga kaka. Bemba. Oh, bah, tu vas éviter que ceux qui va décision, ils ont mis dans le conseil des ministres. Bah, tu vas aller responsable pour exécuter la décision, la mesure, ils allaient gouverner des provinces. Mais bah, tu vas éviter. Bon, bien sûr, on a évité que on a besoin d'une mission particulière, tirer sur les Japper Bemba comme ils allaient patriotes, comme ils allaient nationalistes, peu importe, mais au moins, bah, Congolais sérieux, bah, Congolais de bonne qualité, il faut pas avoir des informations, qu'est-ce qu'il y a au juste. Voilà un peu observation. Merci, mon amboka René Bonganga. Allez, Dani, Sindani, Nangambu na yokuna pe nafuna, triomphal, palais du peuple. Il sera toujours guerre. Heureusement, j'ai suivi Lelo, ministre John Banza, et infrastructure. Oh, bah ça, il appelle quand même la génie militaire. Parce que Wabi étude, c'est ça, déjà, na triomphal, de manière à ce que le génie militaire allez, capitaine je crois que c'est quand même une décision salutaire. Ceux qui te monnaient quitter génie militaire, qui ne fait que ça, malonga. Merci beaucoup, Ndeko. J'espère que na biso to messana na ba décision, na ba impression, bandeko ba pesa kabiso na ba bonne volonté bazala kanango, mais en réalité bonne volonté na bango accompagner la biso na réalité to vivre na efficacité, il y a résultat au biso peuple congolais to zali kozela pona bango. Soki au talibien to zwane ti route lingesa. Soki au witi kuna likolo côté ya bypass oyeko kitava ko mangunza. Donc entrée déjà il y a Kikwiti avenue Kikwiti et continue lingesa wana nzela parti wana nyonso za kobeba mabulu impossible.
embouteillage wana ezozonga ti na niveau ya kokende komona côté ya entrée à hôpital ya Ngonda Maria, c'est-à-dire nzela wana eza impraticable, bato moye baleka malamu ezali te bakongomani bazali kosouffrir. To longo wana toye na nzela université, nzela université ezali ya kobeba na niveau moko impossible. Gouverneur de la ville a lancé banzela presque na ba bisika ebele, mais abosani avenue université, abosani pe avenue Lengesa yango wana ebebi sou makasi. Banzela mususu mwa écoute na lobezati parce que funa on dirait eza banzela nyusu za ngose ya kubeba. Mais place au lobby en triomphal awa, oui bien sûr que ba mesure il faut bazwa, mais place wana ezo senga gouvernement central à intervenir na niveau moko ya makasi parce que soko tali bandeko batonga bisika mabeo babuka ki parce na mona ki côté ya nini babuka ki ba terrasser parce que batebele ba yaki kotonga penza liboso ba caniveau mais babuka ki ba caniveau oui eza eloko malami il faut encourager yango mais loko tozo senga na bango basuka place wana ti ba continuer ko kiriaka parce que tozo komona so tant to comme na période moko bo x y batiki na bango surtout na période ya elanga des problèmes na biso de bazana ville Kinshasa za ngwana tant bazo tika ba inondi sezo tonda tant mbule ko beta résultat ezali ni kisasa iko dinda kisasa ko mona na keto na kati ya ibali mais soki ba mesure wana ezo accompagner quand même 3 mois après pona koyeba ko kirie ba kalamu na biso ba rivière na biso koyeba ko sala assainissement na ndenge ya malamu na ndenge esengeli j'espère que ba congolais ba koya ko s'élémenter awate mais na landi pende ko nanga ikulutu nanga René tango a lobby makambo ya ministre des transports. Moi je pense que batu bazo koloba mingi oui bien sûr mais azali pe responsable na maizako comme la ba congolais parce que azwa ki mesure moko awa ezali po ete bandeko ba vajaka na banzela mai ezala ki bien sûr que bandeko nyonso bazali na ba moyen na bango oyo bacha pour te ba faire au déplacer à Congolais, faut ba respecter ba norme oyo ye asina ki loko la communiquer o ezala ki ke bande konyo faut ba zala avant o kenenzela faut que respecter et loko na yo oyo ezali ko supporter combien de tonnes et loko na yo oyo e ko yamba combien de Congolais na ba Congolais wana mesure ya protection ezali nini tout le monde a communiqué mon de Jean-Pierre Mbemba salaka mais surtout landeli et loko wana ezala respecter te ba naufrage sala ma chaque jour bat bazali ko kufa pourquoi mesure wana ezali respecter te mais bah, il peut pas à niveau de province de Coréna ou Tikoloba. Mais on se contredire, mal d'accord. T'es la responsabilité parce qu'il y a Azali numéro 1 ou Azali Kutala Bango. Moutou Azana province, Azali n'a sous-obédience naé. Au cas où il y a respecté Moussalawana, il faut Salani. Il faut mesurer, il y a sanction et l'andande quoi. Mais ce qui va se faire Bango Bongo, c'est-à-dire c'est quoi? Il y a un ligne de aux résultats et ma belle. Donc, et là on a Azali Kosenga Nandeko, Jean-Pierre Mbemba, Ezali. Kolande la bande kouana nani atosi nani atosi nini parce que ceux qui va sanction ezali bolini ba le kana TV pour pas de le bras et sur sanction ils ont mis la mandaka sanction ils ont mis le col ba sanction zoma le col ba sanction zoma ndenge yo zali koloba wana ba sanction zoma OK sikoyo na ndenge ba sanction zoma mama résultat ezali nini parce que tozali komona mabe ezali ko continuer c'est-à-dire que sanction moko ezali yango tozali ko senga ndeko na biso Jean-Pierre Mbemba ezali mutema mabete ndeko René à la lobby ndeko René nda lingi yote mais ba congolais ba lingi yo bazali ko biso vérité bisika ozali wana il faut ko arranger xy bazali ko peso conseil pour améliorer monsieur le ministre ko landa ba dialogiste na biso ba ndeko na biso ba congolais te ozo sala musala na yo place ba lobby bien place ba lobby mabe améliorer si merci. Merci beaucoup. Mon ami Dani Sindani. Oui, René, vous avez une réaction? Non, je pense que de quoi ça bourré na cacophonie na mutu parce que na yebisa qui est que ba mesure on est maka na gouvernement central batu ba exécutif rango ezali ba exécutif na niveau provincial. On commence par les gouverneurs. Nana ko sanctionner gouverneur. De quoi yebi. Gouverneur de Azawana il faut Azara destitué dans l'Assemblée provinciale ou dans l'ordonnance présidentielle. Donc Bemba ne peut pas sanctionner un gouverneur de la province. Ce qui ne doit pas être. Bemba a une autorité sur le ministre provincial. Il y a traço. Ce qui ne doit pas être. Mais il doit éviter que on a arrêté un colonel. On a arrêté un marais, tout ça. Arrêter comme ça fluvial. Pourquoi Robi a monté? Bon, on a concédé tant que vous avez quitté.
mais so il faut que ba sanctions zo ya ponde kwa tuna kio mais informer que ba arrêter ki bato kuna un colonel ya marewa banda ko faciliter bato ba kima na butu mesure oyo bazali ko loba de konangai ba lobi ke bato soki ezali ke ememaka 50 personnes et dépassé te bakoko mona mutu moko amatate sazala na gilet de sauvetage mesure lobami heureusement pour l'anda qui communiquer wana. Et c'est Bemba celle qui doit être partout au même moment pour nous veiller. Nabumba, Nabumba, service c'est ali Nabu. Ah, on va service. Mais c'est ça. Mais c'est quoi yo mais ma service on a il faut faire quoi? Problème nanga izali na place wana. So ko sa musala. Mais ce service on ça musala des places moi na mboka René Bonganga lobby, ba ta service en bazo sur ba sanction. Voilà. Yo a sanction. Oh là là. Olanga qui je sais pas ce qui a besoin ba image yango. O ba kangaki colonel ya mareo ya banda ko zambonga zo faciliter ba banya elongo abutu. Ndenge tozolo banayo awo. Commissaire fluvial ya Équateur azali awa na prison awa. Azali ko samba. Eza mon côté pour azo samba na kombo ba soldat ke ngai na pesa kaon mais ba mare bazo autoriser bona ba kangi bango ba yawo. Je pense qu'il faut luka information bien balancement. Merci beaucoup. Deux pieds sur terre pour na ko bali kambwana. Allez, merci beaucoup mon amboka René Bonganga, merci mon amboka Dani. On est là qui entrer en matière. On sent que le débat est déjà intéressant. Ok, imba mokona mozindo la thématique nabiso rufin, nabiso thématique dialogue, pression ezali kouta bisika nyonso ale Dani mutafungoli lokole les mas zéro zaki René Bonganga mutafungola ki mona mboka Dani tofungoli na yo dialogue. Pression ezali kouta de partout. Pression au niveau africain, d'abord à l'interne. République démocratique du Congo, c'est presque tout le monde qui demande dialogue, dialogue. Tu solo là. Tu continue 2026, tu moni président de la République, Akei Angola, Akei Lisusu Angola, Senko SSC, Akei Angola. Eh ben, tout tourne autour, il y a dialogue. Le 17, Natogo, résolution et Pesami Pekaka, et Sengeli, dialogue les Kanako Salema. Pas plus tard qu'hier, Belgique na France, bango pe ba sengili susu kaka dialogue penza isengeli salema. Alors que dire, ça bouge de partout, dialogue isengeli penza salema. La République démocratique du Congo peut être kimia tous les kanakozwa, ne disons pas seulement dans l'est de la République démocratique du Congo, mais on a besoin d'une paix totale sur toute l'étendue de la République. Oui, ndeko nangai ba congolais bazakolanda biso faut ba retenir eloko moko ke mboka na biso congolais moko te sérieux o akosepela komona mboka na biso lolingi ezali lelo. Muta kosepela nango bobe azali te. Soki lelo biso la moka position na biso si bana biso nde batu tozali ba génitaire. Il y a dialogue national inclusif. Le président Martin Fayulu et le président Prince Penge bazali considéré comme l'un des initiateurs de ce dialogue parce que biso to banda ki kobele la makamba dialogue depuis 2021 ti kino to komi lelo. Pona nini biso to banda ki kobele la dialogue. Problème na biso ezali bisika mabe bandaki. Si to comme na niveau to comme na insécurité moko oyo ezali kolekela même baye bazali na ba décision ya mboka po ba zo ba décision malamu insécurité ezali kolekela bango lenge ezali koyela source nango ezali bobe batomi sat o biso to rappelaka chaque fois ba congolais baye ba yango source nango ezali ndeko nanga ndeko kabile ndeko kisekedi si to comme na niveau to komi ezali d'abord source nango ezali crise politique oye botisi bananga bakota na zamba oye botisi kolamwisa lisusu M23 nde crise oyo lelo ekomi ya makasi boy donc source nango ezali crise politique ben lelo place to komi biso to bandaki ko belela chaque fois na baye bazali ko gérer to bisa bango ete Congo ezali bobeli lisangate ya batu oyo bakoko sangana poete ba désorienté à venir en mboka na biso ba déstabiliser Congo. Congo ezali te bien privé ya mutu. Te ezali bien privé ya mutu te. Ezali mboka oyo biso banso tozali capable ya kozana kimia bobe bisika tozali. Totambola na esengo, to sala maitoko ko sala po mboka na biso développer. Mais soki batu moko bo groupe des individus ba bloquer mboka po ete biso ba mususu biso na bino to se retrouver te. Ebe bandeko wana il faut to landa bango tiki no suka ba trouver solution oyo bango yi bango moko ba créer ndeko tanga na zongi na dialogue
J'espère que biso la muka tuzalaka déjà na principe moko tolobaka. Principe na biso ezalaka et que ndeko Kabila azali na droit te na Union so Congo epesiye na Union so Congo esaleliye aza na droit te ko sala Congo mabe. Ndeko nanga Congo lui a fait quelque chose. Ndeko nanga Congo a créé ye akoma nango akomi. Congo a pesiye Union so ko pesa ye. Mais est-ce que ya malunga o ya moni ezali ko chuba Congo mbeli na Congo? Te. Ndeko Kisekedi Congo a peso ba avantage ba opportunité ba honneur Union so ko pesa yo. Est-ce que ozali ko tikela biso Congo ya balkanisation? Congo yo lingo ko tikela biso Congo ya ingouvernable. Congo lingo ko tikela biso eza Congo ya division. Congo ya kimiete. Congo ya ko lukanganga par-ci par-là. Te. Biso ozali ko luka o tikela biso Congo ya solo. Oyo lolenge ozwa ki 145 territoires ubandaki ko contrôler yango bo befo tikela biso pe bongo. C'est pourquoi biso to sala ki appel na biso ya ko bengisa bandeko banso bazonga na raison. Raison ezali bo be dialogue. Toyokana entre biso na biso nanga eloko nini poussé nanga ke kozwa mandoki. Eloko nini poussé ba Congolais mususu ba soutenir rébellion eloko nini pe sali ba Congolais mususu ba kende ko sangana na sanguinaire ya Paul Kagame oyo ye aluka ka bobembo kana biso ka bana mabele na biso kene na Rwanda. C'est ça notre objectif. Donc c'est-à-dire dialogue national inclusif au biso dozala ko senga ezali poete ba Congolais banso ba fanda autour du table. Tout réfléchir sur les points politiques, sur les points économiques, sur les points sécuritaires. Pourquoi à chaque cycle électoral, yambo na biso, bobé to pasaka na ba situation tozana ngolelo à chaque régime. C'est-à-dire guerre e botami lelo boye ndeko Kisekedi akoleka lobi pe ndeko René Bonganga ko ya ezape na bandeko musu bakende ko somandoki. Faut pas revendiquer. Donc c'est-à-dire que souci bobé na biso ezali ya kosilisa eloko yo définitivement. Pona kosilisa yango bobé bandeko nyonso il faut ko yoka bango. Il faut siko tanto ko yoka bango ko tia ba mesure. Pour être oyo ya kokende lisusu ko bandela. Et tout mbona ezala clair et puis ba yebazu mandoki lelo dialogue ezo ya tepo et longola batuna ba okoma saint soki ozala ki Judas okoma no Jésus to benga yo za musantu te. Dialogue ce n'est pas ça parce que Congolais monso oyo asopi makila na ye ezo kanga makila wana faut justice c'est ça là. C'est-à-dire bandeko yo basali mabe ba correspondre devant justice amboka na biso devant l'instance nyonso internationale ba crime ba commettre na Congo dialogue oya te point ye longola batuna na masumu ba koma bassin non mais problème na biso ezali dialogue ezo ya na sens que Congolais nyonso o asimbi munduki a déposer munduki oya koti na plan ya balkanisation atika ide wana tozongela oyo bakoko na biso batika biso na bomoko Lumumba akufaki na mboko oyo poete mboko oyo ngai na yo tozala na kimio tozala ngo akabaki bomoyi na ye et puis a dénoncé déjà plutôt plan ya balkanisation oyo communauté internationale le lobo elingi ko concrétiser yango sima ya Paul Kagame et na complice na bango bananga c'est pourquoi tozali ko senga bango basonga na dialogue ndeko Kisekedi to yebisaki ko kene na Washington oui bobé eza nango mabete eza malamu normalement toko kozala pe na ba traité na niveau international mais situation ya Congo bobé ba congolais nde ba ko trouver solution nango parce que un américain moko ta ya kufa na Congo pona Congo ezali biso moko to sacrifier pona mboka na biso zonga na kimia c'est pourquoi biso na onyo tozali koleka tozali kosenga na ba congolais banso bazonga au départ ezali to kutana to solola to trouver conclusion nini toko ko sala pona avancement ya mboka na biso nini toko ko sala ko ete lobby congolais banso bisika zali azwa kimia et dédé la constitution qui dit clair tozali déjà presque na année mususu avant pré année électorale c'est-à-dire tout fait total la paix na kati na yango ba réforme nini institutionnelle biso tokoki ko sala po ete mboka na biso lobi ezwa susu ba crise ezwile lote ba réforme institutionnelle ngo ilika ko sala na kati dialogue non ba réforme institutionnelle soki ndeko René ayena agenda na ya lobi bobe eloko biso zali ko mona crise source nango e ko zala eloko xy soto lobi to revoir eloko na to changer bobe ezali pe ka solution c'est-à-dire que ezali mabete entre autres CENI entre autres cours constitutionnels entre autres certaines lois ya pays ya mboka na biso oyo ezopesa bandeko wana mba mususu courage okende kozoma ndoki donc eza mabete eza réflexion oyo biso zali komona et que dialogue ezali solution valable pour na kosilisa crise sécuritaire nazali kozongela o ndeko Dani alors René Bonganga solution valable et lobi Dani dialogue et sengeli 14 de la pression et ou taisika mususu pour toleka na kondima que toleka na kofanda alors que depuis très longtemps
opposition ezalaki kosenga dialogue et babino nanga union sacrée, c'était quand même un rejet catégorique. Merci beaucoup ndeko Mopanzi Sango. Ba Congolais balanda ngai na bokebi. Donc on a retenu pas le président fédéral à Funa ya ADD Congo. Objectif na bango il faut dialogue et ça les pas mi se retrouver. Faut pas ça mi se retrouver. Est-ce que le binengwana? Ah bon? Oui. Battez la vidéo on a bien pour ngorango te. OK. Alors que gosa iso yangwana. Mo yango ezakini. Olobaki boye. Mutu soki alingi a bloquer makambo nyonso po biso to mi se retrouver te to zala d'accord. Se retrouver za na kimia. Vidéo ezara to zongela. OK, voilà. Ba Congolais ba bazan exil ba se retrouver. En tout cas tananga. Totika mona mboka kene boka ko po yo tango lobaki atika ko déranger yote. Merci beaucoup Dani. Merci Nakani. OK. Na ozongela ndeko. Il faut ba minute combien nanga azui. Non, na total. C'est la minute pour la minute seconde. Bon, dialogue et dialogue. Utumo azali contre dialogue azalité. Ah. Dialogue na biso ba africain azali coutume. Très bien. Mais le problème est que sikoyo thématique, il y a dialogue ezali nini. Pour toi ba thématique, toi ba ko diagnostiquer vrai problème. Vrai problème na biso dialogue va se réclamer lelo parce que bitumba ezali na mboka. Parce qu'une partie de notre terre ezali occupée na ba ennemi. Ba agresseur bazali koni. Tous allez traverser la crise politique. Tous allez traverser la crise de sécurité. Où ils allaient dans l'Est. Et où ils sont nini. Moto azali ko agresser mboka na biso ayebani. Ndeko na ngai président fédéral ya Funa ya ADD Congo ayebi que notre pays ezali agressé na Rwanda. Ndeko na ngai ayebi que bato bazo bunda kuna ce ne sont pas des Congolais mais bazali bato bazali ko manipuler na Rwanda. Ndeko na ngai journaliste. Paul Kagame a vidé substance à dialogue. Il a posé le problème clair. Na déclaration na ye na Russie pe na Benin. Ndeko alobia wa ke problème tozana ngo ezali Félix, ezali Nanga, ezali boyeboy. Mais Paul Kagame alobi terre. Problème tozana ngo ezali problème M23 te. C'est dit à dédouaner Nanga. Problème tozana ngo ezali Félix te. Félix écoute yango. C'est-à-dire à dédouaner Félix. Problème n'est ezali que ba Belge bazwa une partie ma belé ya Rwanda ba pesa biso ba Congolais. C'est-à-dire pour résoudre le problème, tozwa ma belé oyo ba Rwandais ba pesa biso tozongisa Paul Kagame. Pas de problème ici là. Sur le mot tozali na souci tozwa kimia. Atikite ya na Benin. Alors bibi tumba tozo bunda na Congo ezali problème de terre. Po bazwa ma belé na biso. C'est ça la vraie thématique. Et bande qu'on a biso yo bazolo ba dialogue. Balukela ngala no thématique o eko contourner propos ya Paul Kagame parce que c'est lui l'agresseur. Parce que yé motazo occupé ma belé na biso. Parce que yé motazali ko boma batu na biso. Et il a posé le problème d'une manière claire et nette. C'était un problème de terre. Et ça la bande qu'on a biso ya ADD Congo, Fayulu, SCC catholique. Nazo lingana ba pe sa position na maloba pour Kagame. Parce que ça qu'on maîtrisait pour Kagame. Donc on tourne toujours en rond. Et vous savez très bien, ce n'est pas le premier dialogue. Tout ça, Lucas. Combien de dialogues? Tout ça là. Et bien, le problème, ils allaient toujours répétition. Crise en Est, ils allaient toujours. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Mais moto a agressé biso à lobby clair que le problème est allé à Oua, ils allaient problème à Mabélé. Alors, on a kolinga kende quoi bisa biso. Que Paul Kagame a lobby, oh, nyon se bozo lobe zali bongote, zali ni Mabélé na ye, azwa to pese Mabélé. Donc, pour yen de quoi convaincre ngaloba, oui, to kende na dialogue, to zwa Mabélé ya Paul Kagame to zwa, to zong se ye, bongo rotika la kimia. Pour ceux qui besoin de makambo, non, oh, constitution, oh, tout ça, la innovation, bonabo, ça résoudre ce que Paul Kagame a dû.
tout ça la cercle vicieux tokozwa résultat moko te bandeko na ngai boyoka soni te soki bolingi bomi se retrouver boloba clair mais likambo dialogue boyebisa bacongolais clair parce que thématique ezali déjà exposé na Paul Kagame ye moko oyo azali reconnu na monde entier que ye moto azali koagresse mboka na biso sikoyo bino thématique bokosala o wapi parce que soki ezali d'accord na oyo ya Paul Kagame te bitumba ekosila te alors on fait quoi? C'est ça le problème. Pas tout le monde qui dialogue en cette fois-ci et résoudre conflit une fois pour toutes. Alors, bande ko ba mi s'aligner na makambo Paul Kagame lobby. Il a des doyens Félix, il a des doyens Nanga. Mais bino bozo ya wa hotel Félix ou Nanga. Moto azo buma biso, o azo bundisa biso. O bino bozo reconnaître lobby que zali félicité. Siko yo koloba wa Félix ndengeni papa. Et c'est beaucoup de choses congolais clair. Thématique na bino ni ezali na dialogue. Parce que vraie thématique, moto azo agressé biso à lobby yango. Bozali na yango d'accord. Ça vous avez yango d'accord, oui to ke na dialogue, to luka mabele nino ba belzi ba pesa biso pour Kagame to zongisa ye, po kimé zonga na mboka na biso. Bozwa ba terre o ya Paul Kagame biso to zongisa ye. Parce que ce côté-là silence radio. Vous ne faites pas allusion à ça. Mais moto yo azo pesa minduki. O azo boma bata lobby, bino bozo lo bangote. O bino bozo lo baya wapi. Pour ça qu'on résoudre makambo Paul Kagame lobby qui met kokota te. Bozo courage bo lo ba vérité. Voilà ozongi c'est l'ande kwa loba. Parce que vraie thématique pour ngai bonganga ezali o Paul Kagame ya lobby. Azali konote. Sikoyo o ya bango ba opposer bazo lo bezali wapi. Bazana thématique mususu. Ça répondre na thématique Paul Kagame problème ko si na mboko yo te. Voilà les problèmes. Dani, sans que répondre à la thématique, il y a Paul Kagame, moi, je suis René Bonganga Lobby. Problème aussi là, na maloba Kagame, c'est un problème de terre. Alors, nanga mon abino sikoyo, si vraiment dialogue il doit y avoir, eh bien, ça sera autour de quoi? Bon, merci. Mais na linga qui n'a rappelé Kulutu, tango azoniye crise politique ou ebotisi des ordres oyo na rappelé gande ko Kulutu nanga René Bonganga boye nanga alubakango clair que ce qui est les lois azali bisika oyo azali parce que ndeko Félix Tshisekedi alingaki ko respecter te maye et salamaki avant son accession au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a eu des deals, il y a eu des accords que lui n'a pas respectés. Il y a un bango monique le il y a commis tout puissance dans l'armée dans nous ko décontourner était faut que nous jamandu qui ndebaki ko jamandu pour ko bondisa et ko le Congo. Donc Kuluta retenir que crise sécuritaire est une crise politique. Mais ce qui awa nazali kolobela maloba ya Paul Kagame ndenge Kuluta lobby. Mais je voulais dire ceci. Ce qui Paul Kagame a joué audacité. Ya koloba mayazali koloba parce que azali koyeba ke simanaye ba congolais bobe bazali. Ba congolais ba se retrouver te selon bango. Ba congolais oyo bazana ba zu quoi na koko bengango frustration. Ba congolais ba yeba monique bango mboka na bango moko bazali ko benga bango bapaya bazali ko ebisa bango bino boza ba Gilas bino boza bandoki nde ba se retrouver na sima Paul Kagame. C'est pourquoi Paul Kagame a eu courage ya ko kota na Congo ya ko fanda na Congo ya ko piller Congo nde amoni siko richesse ya Congo eleke lengi et puis si ye courage ya ko ba oh mais mboka ngona na mona ngona musika nzoka nde makama kitoko ezalaka boina kati lokolo na komi awa ngape fona zwa vision ya ko déclarer mabele azo vision pour déclarer ma belle parce que certains Congolais bafongoli porte au côté ça y est. So pour ça na biso ezali ya ko fermer parenthèse wana. Pour que Paul Kagame a mon asus nanzela na été Congolais o ya ko recruter pour être APC mission o ya APC bango. Donc ceci na biso ezali kolongola ba Congolais ba kena ngambo wana. O balongwe na lingala wane lobaka mingi bandiko union sacrée ba biso Congolais ya bonne qualité. Donc ba o balongwe na nzela ya bonne qualité, ba ko mauvaise qualité, so ba zonga ba koma ba Congolais ya bonne qualité. Pour na ko zonga ba koma ba Congolais ya bonne qualité, il faut bandiko wana ko solola bobena bango ko zongi sa bango na nzela, ba koma ba patriote digne. Parce que soki ba zongi na nzela ba koma patriote digne, et bien Paul Kagame a remonté sous couloir, il y a koloba mayazali kolobate. Donc ndeko René Kanga ke biso souci na biso ezali, bandiko ne bazali frustré, o bino bobengi bango baza ba étranger, ba zonga. Biso na bino toyebi ke baza ba Congolais.
bazonga awa bazonga bakoma ba patriote ya solo et Paul Kagame a reçu sur le langage wana te wazali koloba lelo et Dédé fait des routes ya 5 et CC ezali clair ndeko kiseke dazana ngo na mesa na ye l'acteur politique majeur à pays j'espère papa Nabiso ancien vice-président de la République Jean-Pierre Mbemba Zanango na mesa na ya kozanga ngo te azanango asa acteur politique majeur mboka na biso azana fait des routes ya 5 et CC ma ezali na kati ezali nini fait des routes na bango ezali koloba siko soki fait des routes na bango ezali congolais nyonso aza pena quelque chose ya kopesa makanisi na kati nango faut que kende komona bandeko wana opesi makanisi na yo na commission oyo bazali collaborer ndenge nini dialogue esalemela soki ndeko alobi non pona ngai parce que te revoir Sen City et loko XY et marché te cette fois-ci to kotisa oyo cette fois-ci to longola oyo c'est ça que nous voulons tokende kuna tokende kopesa makanisi na biso parce que makanisi bobe ezali kuna batana bazana agenda na bango biso tozali na ba revendication na biso tozali na ba biloko faut to amender na kati ya dialogue ba dialogue nyonso salama na mboka na biso oui bien sûr que to participe to moni yango to moni pe ba défaillance ni ezali siko toza pena oyo biso faut to apporter pour être lobby maye elisa koleka lelo esala malisusu te to bande on bazali ko gérer biso bazali ko comprendre vision biso tozali na ngote. Pour Nabango, il faut bâtir la pouvoir va gérer Kinshasa. Lorsque vous continuez à gérer Kinshasa, bandeko bazali ko souffrir, bazana ba Burundi, bazana ba Rwanda, bazana ba Uganda, batiki ba famille na bango, batiki misala na bango, bazali ko souffrir bisika bazali. Biso tozali ko lala na kimia, tozali ko permettre bandeko na biso ba kende kelasi, mais bango ba famille na bango ezali bloqué. Sur souci wana zo sala binote. Bundisa obundakate. Pesa solution en dehors du dialogue, vous avez pesa solution balungate. Pour la bino américain aya ko bundela bino. Français ayawa, belge ayawa azomanduka aya ko bundela biso. Non, c'est pas ça. Congo ya ko bonga kaka soki ba congolais ba telemi. Congo ko bonga so mwana Congo azu conscience que Congo oyo ya ba koko na biso batikela biso to kotika boyete Kagame ako continuer ko marcher sur biso te. Azo marcher sur biso parce que nous sommes faibles. Devant nous avons des institutions faibles qui n'arrivent pas à nous protéger, nous les Congolais. Nous souffrons, nous mourons chaque jour. Si vous avez bundate, il y a des position dans les lignes, ils appellent clarté. Donc, c'est pourquoi nous allons vous préparer, que vous allez vous sabango, bazonga na initiative de part de cette proposition bango dialogue national inclusif. Je crois que le dialogue national inclusif, nous c'est aussi là, bobet kimé kozonga. Paul Kagame l'engagement de tenir à obtenir un société. Mais dans le dialogue national inclusif, wana to fan de la matière climatique. C'est quoi le problème? Parce que c'est bien beau de crier dialogue, dialogue, dialogue. Oui, c'est bon. Ok. Les lobby, à titre d'exemple, lobby, je convoque le dialogue. Ça sera autour de quoi? La crise profonde, il s'agit que dialogue, il s'agit qu'insécurité, ma problème autour manango ezali. La crise profonde ezali. Donc il s'agit d'ailleurs bien. Nous aurons l'élection 2018. Non, ce n'est pas ça. Ah, ok. On a déjà. Ils appellent parmi. Élection 2018. Oh, mais parmi. Mais on a voté en sécurité. Élection 2018. Ceux qui n'ont pas se retrouver dans l'Est par rapport à quoi? Par rapport à l'élection 2018. Résolution na bangona Kabila na nino a respecté a monde ko na akeo Manduki. Nanga kota na guerre point Kabila wana ba discours na chaque fois zali ko rappeler biso nini dilo e salama ngina ndiko kisegi Emmanuel Macron yaki wa yebisa ndiko kisegi en face c'est qui a été dit salama ngina 2018 au départ zali crise politique boti crise sécuritaire les to na ngo mais bandeko bazana courage on dit matin parce que bazana ndiko kisegi bazolia bazomela ndeko René a constaté que l'élection en 2018 ndeko René ba publier kisegi ayebisa ki biso kisegi na gagner ndeko René wana face na ngai alobaki tika kokosa ba congolais René Bonganga mon mboka lobby c'est bien beau la crise sécuritaire a été engendrée par la crise politique. C'est malheureux et ba Kinois pe ba Congolais bazolanda biso ba mona ya aventurieux nazo rappeler ba fait le même Rwanda a agressé Congo en 1997 na président Mobutu avec le même revendication. C'était un problème avec l'élection en 2018. Hein, cher ami?
Rwanda koti ya Bengani Mobutu awa. En 1997. Est-ce que Mobutu wana ezalaki kombo Félix de l'onde botola azongeli kombo ango? Le même Rwanda a agressé Mouzé Kabila Tiko Bomaye. Est-ce que ezalaki ba élection 2018? Non. Omoni bato bazolo ka solution te. On a posé problème clair awa. Moto azo agressé biso a lobby clairement que makambo nazo wela nazo boma bato kuna ezali makambo mabele ba pesa ngai mabele. Pourquoi vous échappez ça? Mon pasi sanga tuni wana que thématique na bino na on oyo Paul Kagame a lobby ezali nini. Ozo tourner na élection il y a 2018. Mon frère, crise na biso na Rwanda et ben na 2018. Et bandite na histoire ya fidèle. Oyebi angote. Natanga Mobutu wana. Ba précédent crise pour ba yeba ke na 2018 ba élection ça ma bengo ba précédent crise na 1998. Bitumba le 2 août. Pour ba bundisa muzeti ba bomaye. Do ba précédent crise il y a 2018. C'est honteux de dire ça. Pourquoi vous ne regardez pas la réalité en face? Pourquoi vous avez sa position claire par rapport à Makambo pour Kagame à lobby? Est-ce que c'est quoi? Vous avez en connivence? Pour vrai problème, les alliés à lobby qui bitumba aussi la terre, soit de résoudre les problèmes habilités. Yozo ya wa hôtel, les alliés problème habilité en 2018, les alliés problème Félix Bonabo. Paul Kagame, il y a des ordres à lobby que Makambo les alliés félicité Félix a coûté yango. Si ko yo wana ADD Congo, ozon di mangote. Papa Moutazo a agressé monsieur Zayet. C'est Paul Kagame à lobby là le lobby tout le monde c'est là ici. Mais il y a personne à une proposition. Au niveau de ça, le débat sur Yango, comment répondre sur ça? Vous allez dévier. Crise na Congo, autre mission na Rwanda en 2018. Tu es sûr de ça? Est-ce que la Congo va s'ouvrir au monde sérieux? Nous avons fait pour nani. Mobutu a fait Maroc pourquoi? C'est pas toujours pour la même crise au mission na Rwanda. Mais vous oubliez ça tout. Olobite wana ezala ngo te bonabo ezalika na 2018 bonabo. Na ba élection 2018 nazalaki na lamuka. Na soutenaki Martin Fayulu. Oui bien ngo très bien. To côté ça qui résultat comme batunios. Est-ce que vous êtes les seuls oh ba yibaka bino victoire. Bikamoni ne si la raté papa. Biso na 2026 tozala pe victime. Matanga ni ne si la raté 2023. Na 2023. 2023, c'est 2006. Non, on a l'oublié, l'élection 2026. 2006. 2006. Oh, ben Baganyaka Kabila. Ok. Ben Baganyaka Kabila en 2006. Papa Etienne Kondo Tshisekedi paix à son âme. A gagné Kabila en 2011. Si on totika la matanga boy. Oh, y'a bien matanga ngwesi. Pour matanga wana ici là, en 2018. Pour ici là, il faut tout ça. Pour ceux qui Paul Kagame a attaqué biso bino boza bongo te bo éviter bozo boza même que les problèmes de terre le ko la moko Paul Kagame zo loba bino ko ka ba élection 2018 est-ce que bolingi mboko te soki bolingi mboka solo bo répondre na propos ya Paul Kagame pour na ye à lobby crise oyo ezali crise politique te ezali makambo mabele papa mopanzi sango zongela ngai mutu oyo crise oyo ezali makambo oyo Paul Kagame a lobby ou bien ezali oyo bango bazoloba. Est-ce que bazali sûr que to résoudre le problème mususu to tiki ba exigence à Paul Kagame wana qui met au contre mboko papa so bolingi mboko oyo tozwa solution moko définitive il faut total la réalité en face ndengo lobi wana ou bien to bunda oyo ko gagner a gagner et il ne faut pas condamner ceux qui Congo azali état souverain bamboka nyonso. Même Charles de Gaulle, même tant que utilisé à Zalaki, j'ai d'alliance et Zalaki n'ango toujours. Et bandi ango le loté. Ce que le big américain va y débisso et comme tout est problème, non. Yo kasi avant Mobutu. N'attend Mobutu. Ba Maroc va y débisso. Hein? Ba Tchadien va y débisso.
Biso peut tokenda bamboka musuko c'est ça bango. Et ça ce n'est pas un problème. Mais tout décortiquer situation ça grand. Les vrais problèmes les alliés Paul Kagame a posé. Si vous avez dans des positions na bino ezali nini. Donc ce qui n'a landi to retenir que makambo Paul Kagame a lobby bango bazali kuna te. Bango bazali problème ezali de Félix. Mais muto so bundisa kuna ezali Paul Kagame. So bolingi bo sinisa makambo wana bo répondre na ba exigence Paul Kagame. Ou bien bo lo bakete Félix to pesa ma beli. Pour vous allez prêt à tout. Vous allez prêt à tout. Vous avez donc musu suneti ya ba FCC bazawa. Pona bango même ata Paul Kagame tina mona na ye akoma président de la République. Pour Félix azalate. Allez, totika na 10 minutes yambo ete tokende kozoba message bandeko bazali ko koma na ke na ngambo ya Dani Sindani mutuna na ngambo susu ezali. C'est bon, OK. On va dialoguer. Mais avec qui maintenant dialoguer? Toutes les forces en présence. Oya bomi, oya bomite, oya zawapi, to esengeli to pona bato esengeli balika kozala autour ya mesa potolo bana bosolo misu na misu penza ndenge to mesana koloba. Ndeko journaliste na lina rappeler ba congolais loko moke. Na mboko yo to assista na gouvernement 1+4. Et botama dué ya guerre. Ba yeba boma ba congolais n'époque wana. Bazwa ki soutien Paul Kagame. Siko soki ba yeba boma ba congolais na période wana bazwa ki mboka partout ba rendre pays ingouvernable. Souci na bango ezala ko kabola mboka to souci bango ezala ko teka mabele. Ba bandaki ko bundisa système selon bango. Oyo bango ba no sepela te. Mais les mêmes bango nde ba tracer nzela. Il y a des Congolais qui ont des revendications, des choses qui ont un état de faiblesse pour qu'ils soient mandouki, tout y a pour revendiquer. Bat traçant de là on a bateau basala rébellion on a participer au gouvernement 1+4. Biso lamka tu tiko sala rébellion te, tu tiko peu au Congolais pour te revendiquer quoi que ce soit. Maintenant aujourd'hui, ceux qui bandeko oyo bazu mandouki. Problème la biso ezali. Problème est bandiwa. Pourquoi à chaque fois bateau bajouer manduki bazalaka dans le langage moko? Basien rebelle bazalia ou bakoma ba ministre, bakoma ba président de la République, ba mususu pe o ba yewana bazon luka pe bakoma lukola bango. Mais cette fois-ci nous disons non, même ton Canadien, oh ça la bon côté. Ne pensez pas que ba baza chance wana bino pe le lobo ya boza même chance. Non, c'est pas ça. Donc Paul Kagame na so bandale lokoyo. Paul Kagame soki azo insister koloba maizali koloba parce que tozana en face na biso principalement tous en l'état moko faible aza incapable pour Kagame yebi ke naza makasi ko leka Congo yango azo beta tolo mais so makasi na ye ko leka Congo ba pesi bango ba congolais bana mboka so souci na biso to longola bana mboka na maboka Paul Kagame to benda bango bazonga bakoma ba bon patriote pona kozongisa bango koma ba bon patriote il faut ko solola na bango en famille c'est comme ça. Na la carte libota na bino bozana boyo kanité des ordres chaque fois. So bolingi bozong sa kimi na carte libota basala kani. Basala ka dialogue en famille, bo fandi bo sololi bozong si kimi. Avec voisin ozali kokota à travers yaya na bino ya mobile à travers ndeko na bino noko na bino, voisin wana zo kokota passer noko na bino apesi opportunité ya voisin kota na ndako na bino bimisa trouble. Mais kosola sko na kosola la carte libota, to kosola sous na voisin on ko tia tout. Voisin si déjà bango ba pesi dia babeki. Bakendaki Washington, bapesi voisin babeki. Minute yo voisin azolia mitu mibale, azolia mitu sous Chadoa. Bango bapesi opportunité à voisin. Loko ba fongoli parenté, bito bisa bo kende États-Unis té. Pour solution à Congo aussi la bobe na Congo bango ba lobby ba américain ba aussi sango, ba ke bapesi voisin o ya bana ko luka azui. Biso batu to signer accord na Paul Kagame té. Biso batu to ndimi na Paul Kagame té ke ba FDLR bazaka na Congo. Biso batondimi na Paul Kagame te avant encore ils allaient respecter biso peto kendo kuluka ba FDLR to tinda bango na Rwanda biso batondimaki te ba ye bandimaki c'est-à-dire ba yebi o bandimaki siko bango ndefa peut être solution ce n'est pas nous boya ko ça ba na télévision te quand même tous allez pe bara mikete donc ndeko biso tous allez ko senga dialogue pour être ba congolais ba so wana na banani ezala ba ye bazuma nduki
ezala baye bazuma ndoki te baye bazana exil baye bazana pouvoir bazana société civile bazana opposition bandeko nyonso oyo couche sociale ya mboka na biso bakofanda bobe ba réfléchir nini toko sala po maye ezali koleka na bane o ebele leki na mboka na biso ingouvernable to trouver solution pour na yango ko renforcer ba institution malunga ko déverrouiller ba biloko nyonso ma madusu nyonso o ezali ko kotela biso ezali ko betisa mbula ezali ko zindisa mai ezali ko kota mai na ndako moi to fana kimi ezali te to kanga yango. Merci. Tango voisin ko ya ko patapata la libanda même na fenêtre c'est ko kota ezate voisin ko kota te akoleka na ya okeni. Dialogue, il y a pas d'amboka de manière à ce que les voisins aluka place à luki neni azo esika ya kokotate mon amboka René Bonganga. Si dialogue doit y avoir avec qui? Parce que na PPRD pour ne pas les citer Némi Moulania ainsi que le baïté aucune initiative ne saurait être ni crédible ni acceptée dans ces conditions. Bozo kanga kanga batuna bango et ben ce qui peut notre dialogue ni on a l'autre bozo kanga kanga bango. On a besoin que ça la crédibilité. Malheureusement, pas il y a 4 minutes il y a mon sur le message. Ah, yo pesa que 8 minutes. Il y a pas eu 4 minutes. Non. Na zongela ye. Bon, au moins ko banga te débat a est libre ko loba. MLC to zala fier pourquoi to sima mandoki. Pour moi ba congolais. La libération de tout un peuple. Fier ya ko boma. Loba kana ye azana respect à débat. Au moins ngana zala kanye tango ya zoluba mais aza agité pourquoi. Eh bien na linga omini. La libération de tout un peuple, ça demande toujours des sacrifices, et non les moindres. À travers la manifestation pacifique, et ça a toujours marqué là, là il faut y être. Pourquoi tu es fier? MLC Lelo, et si tu as MLC Lelo, et contrôle. Vous avez un bruit de botte. Vous avez réclamer. Portion de terre moko ici quand biso MLC to kotolaka ezate et de deux moto bolobaka boma bato mais comment ce côté à kotolaka il est toujours populaire. Troisième chose que bomi s'allier derrière Martin Fayulu wana boye bia utaki wapi soka yaki sima ya moto wana te mais Martin Fayulu iba que bemba boma iba tout. Pourquoi en 2006 à côté qui na groupe parlementaire à MLC a pas quitté na l'élection en 2018 pour que Bemba soutenir ya comme président na bino bawana boya ite Bemba bomaka batute pourquoi boya ki pembe na ye pourquoi vous avez besoin de soutien na ye. Écoute, l'ingratitude dans la vie est foutakate. Revenons sur makambo na utiko loba. Autangi kombo ya Mulanya ba kanga kanga bango. Pourquoi bazo kanga kanga bango? C'est pas observation nanga. Bazana est président, il y a parti politique comme on est Kabila. Et c'est connu de tous que Azali rebelle, Azali Mokonza ba rébellion. Et ça la FC, et ça la MV3. Take, PPRD, FCC et désavoué Kabila te, bango tout baza complice. Congolais balandanga. C'est connu de tous. Kabila outiko ndimanangola. Pas même une semaine. Que ceux qui va longoli condamnation nanga. Nazana pouvoir sur rébellion batika bitumba. Donc Azali Mokonza ba rebelle. Et ceux qui n'ont parti politique vous tukaliawa, vous désavouez, vous êtes toujours solidaire naé, vous allez complice. Donc autant à combat bâton na te pour aller complice na union sezolika. Pour ton dima, il faut pas désavouer Kabila. Na zongeli makambo ya dialogue. Ndeko azo répondre te. Dialogue azolo ba souci ezali ke bitumba ici la kimia ya. Kimia ya ndenge nini? Mutu nani azo bundisa biso ezali Paul Kagame. Paul Kagame azo bundisa biso pourquoi? Parce que eto zo mabele na ye. Donc pour kimia côté poto statuer sur ça. Bande ko bazwa courage ba loba. Ou va bisa biso que tu Félix, to que na dialogue to pesa Paul Kagame mabele. Vous comprenez? Le problème ce n'est pas Félix. Tant au Rwanda a agressé Mobutu, Zaïre à l'époque, est-ce que c'était toujours Félix? Tant le même Rwanda a agressé qui? Kabila Mouzé, est-ce que c'était toujours Félix?
Donc vous acceptez, vous collaborez dans Rwanda, dans Paul Kagame, pour vous se retrouver. Pour vous faire féliciter. Et c'est ça normal. Dialogue, vous allez contre ça, vous avez parti dans biso, vous allez habituer à dialogue. Mais tout le monde est artificiel ou superficiel. Vous n'avez pas la biso, vous avez la bibo. Tant que vous avez tobola, vous avez na kufi. So vous avez ma boutique à kufi. Pour pas pire on est gotikal. Mais tant que vous avez na kufi, pour finir kaka ba pire on est bimanyos. C'est-à-dire le moment où vous avez faut la vérité. Et vérité on est que le vrai problème ce n'est même pas Nanga, ce n'est même pas 23, ce n'est même pas Félix comme Paul Kagame lobby. Problème n'est pas le problème ma belé. Donc on a courage de tout le monde yango. Botika ba fofuyant. Il est vrai. Bozo lukato mi se retrouver, bo lukamo le meilleur n'est que le président fédéral, ozo moi mi soro loko kenango be élection bien sûr, mais il faut boza la malin. Tango boyati. Il faut boya mbala moko bokota, boye bo hésiter. Mon citoyen mbala moko pas à côté, ami se retrouver. Merci. Hein? Allez, nakei nakozwa ba message. Bonjour Masolo Mboka, merci nakola nabino susu lelo. Nakozala molai bo supportenga muke. Rien n'est garanti que dialogue oyo aboutir na pacte politique comme partage ya gâteau entre belligérants. Et tous, égoïstes et habitués à la guerre, sans souci du sort des millions de compatriotes morts ou déplacés à l'interne comme à l'étranger, ni des milliers de militaires sacrifiés pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, ni même nationaux, et à ne pas tenir parole, égoïstes voulant tout prendre pour eux-mêmes et les leurs. Ils se remettront encore à se battre, car si on imagine un effectif de 800 participants, si on imagine un effectif de 800 participants, dont 750 sont des délégués des partis et seulement 50 provenant de la société civile, suivant la justification des rapports des forces, jusqu'à quel niveau seront communiquées et entendues les lamentations des populations. Il faut plus de délégués des populations de 145 territoires plutôt que des partis politiques. À ces 145 délégués non politiciens, un par territoire, on ajouterait dans les une quinzaine de délégués des regroupements des partis politiques. Les 40 autres seraient les fameux experts. Avec 200, on dépenserait déjà moins et on pourra entendre les desiderata de tous les grands coins et recoins territoriaux et politiques du pays. C'est vraiment un défi à relever. Ne pas composer les délégations en fonction des rapports de force politico, militaro, économico-démographiques pour ne pas retomber dans l'impasse. Bref, ce dialogue pour le pacte n'est pas du gagner. Merci beaucoup. Je prends un autre message. Bonjour, Masolo Mboka et Zaline de Koualin. Je comprends une chose. Souvent, s'occuper les Congo est né de l'extérieur du pays. Son fondateur a envoyé ses hommes, Théophile Bemba et autres, pour défier Kinshasa sur place. Je suis en train de croire que les arrestations de Chadari et Minaku auraient tout chamboulé sur le terrain, ce qui conduit ces pantins et autres à fuir le pays ou à se taire. La politique a horreur du bruit. Merci beaucoup. Ndeko Richard. Bonjour Masolo Mboka. Vous allez voir les parents dormir dans une chambre sur un matelas de luxe, mais les enfants passent nuit sur les tokos, soit sur les pavements, mawa. Comment on peut avoir un papa bien sécurisé, bien habillé et voyager dans la luxure, mais ses enfants sont abandonnés dans l'insécurité totale et voyagent dans des conditions inhumaines. Ça, c'est la réalité de la République démocratique du Congo. Nous avons le même problème en RDC. Bonjour Masolo Mboka, nous connaissons les petits jeux de Kagame. Il est maîtrisable. Tous les petits trous par lesquels il est toujours entré sont désormais bouchés hermétiquement par le béton national à Koningana Lisusu T. La RDC est une république
des inconscients. Aller jusqu'à applaudir notre agresseur juste parce que la tête de Fachi ne nous plaît pas est une inconscience sans nom. Merci beaucoup. Je vous suis depuis la commune de Ngaliema. Ndeko Blaise, bonjour à Lobby. On accepte le viol et les massacres parce que Fachi est au pouvoir. Le Congolais a un cœur bizarre. Un criminel reste un criminel, quel que soit le soutien de ses amis complices. Bonjour Masolo Amboka. Nalandi Bino Namakambu Oyo Italie Kinshasa. To pesa nous confiance dans le génie militaire. Ndenge ministre et infrastructure a confirmé Bango. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, en tout cas il nous reste 4 minutes. Je donne 2 minutes à Dani comme mot de la fin. Oui, merci Naba Kongomani. J'espère que va retenir le Kumoko que Bisso, la Mouka, PADD Congo, Bandaka déjà pour dénoncer plan Yakagame depuis 2021. Ndeko Kisekedi, tant que marcha pour n'akoye bisaye à quatre relations diplomatiques dans Paul Kagame, tout ça la marche par Kanga Bisso, Bacha Bisso na Boloko, ministre intérieur à l'époque, a ça la communiqué pour n'a menacer la Mouka pour être à manifester ko Yipsa Ndeko Kisekedi que Kagame azali muto wa pesa confiance tétan bagino kutana Goma pour na signer business sina basinara toujours. Mais hélas, ils allaient koleka na mboka biso banso to yebi que mboka na biso ezali menacé, ezali agressé. Agresseur ça yebani, c'est pourquoi tous allons kosenga na ba congolais banso ba soutenir dialogue. Mot de la fin. Ba soutenir dialogue national inclusif pour être to kanga ba madusu nyonso yo voisin azali kokote là. Puis ba congolais banso to bengi sibino dimanche, boya ebelé au sein il y a parti ADD Congo na siège na biso national au ezali na vende des renseignements numéro 198 à côté il y a bureau il y a MLC puis en face à stade de Martyr bandeko ya changu na commune Ntele ba bengi ba lobby ba komelinga ya wake insécurité criminalité kuna bobeliki na quartier Talangai. J'espère ndeko rena yebi quartier wana malamu bandeko wana kuna bazali ko vivre na mabemingi to sengi na ministre intérieur aye ba ko renforcer sécurité na ville Kinshasa. Merci. Parce que ville Kinshasa ezali mabe makasi koleka à ce qui concerne criminalité pe kuluna tout moni liwa ya professeur to regretter mingi mais tout ça ko senga toujours na autorité ya ville ba iba ko renforcer mesures de sécurité na ville Kinshasa. Allez, René Bonganga, mot de la fin na mukola lelo. Merci beaucoup. Je pense que nous avons proposé quand même le colayer à Zokokate. Ce qui est au réunion pour passer bien à Mato Abato, pour les Congolais bayebi que le vrai problème est bandit les ali pour un problème de terre. Mais ce qui est au Kolinga, pour le dialogue de Zokende, et ça pour tout ça la cohésion d'abord, biso na biso ba Congolais pour te faire face na Paul Kagame. Là, ça peut passer. Ce besoin de thématique. Ou bien ce qu'on a émission, ce va être thématique. Pour échapper bien, nous que notre cohésion, biso la Congolais, tous à côté, pour te faire l'union. Voilà un peu. Merci Mingi, René Bonganga, président. Il y a les Bembistes, président national. Hein? Il y a les Bembistes. Merci Mingi, en tout cas. Nengozaki na biso na 2026 to bandi bien na bandi to kosuki s'appelle Madame Penza. Merci pena Dani Sindani, président fédéral. Il y a ADD Congo, président fédéral Funa. Oui. ADD Congo parti à Monamboka Prince Sepenge. Bandi balandi tokutani lobby 10h. Même chaîne, même plaisir. Merci na Jonathan Ebondo, voilà. Merci na Jonathan Ebondo. Merci na Rufin Moulombe, l'homme qui dort plus que